Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman, la zona, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko le kati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Karine Mokonzi na centimètre ba kutani lisusu na kanisa bomoni malamu ekutani lia Karine Mokonzi avec centimètres. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba rando. Mbote bato balinga barando na ba oyo balinga barando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Adouari, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabobo. Centimètre na Karine Mokonzi bakutani ekomi yemoko elobi yemoko Karine Mokonzi ndenga komi na titre tozwi tension. Donc ce qui va bazwi tension c'est tout à fait normal pour mutu moko te azelaki Karine Mokonzi bakutani na centimètre na minute oyo pe na mikolo oyo pe na epoke oyo ntango mosusu na fitir bakokaki kokutana mais mutu moko te andimaki Karine Mokonzi bakobima mbala moko bisika wana na centimètre. Est-ce que centimètre ntango aloba na émission ya Kenpiana ye bakutanaka na Karine Mokonzi basolola donc c'est que centimètre asala belge mais comment baye kokutana kaka boye sans que Karine Mokonzi alobelaka biso makambo ya centimètre sans que Karine Mokonzi apesa biso trace moko ezolakisaki azolobela centimètre. Mbala moko brusquement tomona centimètre abimi na image bavanda bazali esika moko na majaki na ndeko mosusu wana ya mobali pe na ye moko Karine Mokonzi. Alors eloko nini sikoyo bazopreparele biso? Est-ce que centimètre ndenga ye wana ayeli likambo nini? Est-ce que Karine Mokonzi ndenga ndimi azwa centimètre azweli ye mpona likambo nini? Likambo nini ezoleka? Makambo nini basalaki avant baleka na émission bango mibale? Bakutanaki le même jour to bakutanaki déjà à partir ya lobi to balalaki ensemble. Est-ce que ntango émission esilaki centimètre akendaki na bato ayaki na bango to akendaki ye moko to bakendaki na Karine? Est-ce que centimètre ntango bazalaki na Karine bavandi bango mibale na kati ya ndako ya Karine to ndenge? Sandra Moluba bisika azali photo na ye bapiblie yango kala mingi te na Zoro Mabiala na les news de star tomona Sandra Moluba na ye moko centimètre madame et monsieur bakanga photo kala mingi te baposta yango wana couple moko epimi wana balakisi yango ya kitoko. Mais sikoyo Sandra Moluba akoloba nini amoni Karine Mokonzi avec centimètre kaka pe mbala moko na émission na direct ya nani ya Karine Mokonzi pe na kati ya site ya YouTube ya Karine Mokonzi chez Mokonzi. Alors Sandra Moluba koloba ndenge po bato ya Karine Mokonzi ndenge baza wana bazo vivre kaka likambo oyo mwana lobaki Karine Mokonzi aza na mayo jaune azobetisa bato ba 6 na bangomba likolo bangomba soko kwe okebi te okwei ozoki obukani pe otiki kolanda Karine na nsima to soko continue en tout cas zala mayele po courbir mosusu eza kozela pa beta susu 6 mosusu ya 180 degrés yango wana Karine Mokonzi na centimètre
bazo bongisa biso nini Karine Mokonzi akomi bien tension oui ma pesi bato tension na ndenge nini likambo nini ezoya est-ce que ba mobali oyo Karine Mokonzi aza koloba bazonganaki ezali Karine ezali centimètre po ya lobaki mobali yango alingai ntango azalaki Karine oyo ya nzoto mike ya lobi azongela ex na ye est-ce que eza centimètre soki eza centimètre pourquoi centimètre photo na ye toujours na centre muluba baza toujours ensemble mais likambo ezali wana toza kolanda centimètre na émission aza koloba aza kokumisa Karine na ndenge comme petit sœur Karine Mokonzi ye mpe aza kotake centimètre na ndenge moko ya ki Karine Mokonzi mais likambo nini eza kozela po ya na nsima po ndenge toza boye bato bazwi kaka tension te mais tension te mais bato bazwi na bavertige bon comprendre nga même na lobi tension même na lobi tension eza kaka latin donc eza latin mais po mitongisa te eza kaka eloko moko alors siko Karine Mokonzi eloko nini bazoprépare biso na centimètre est-ce que Karine Mokonzi na album oyo ya musique azosala akotia centimètre yango wana baye kosangana to ndenge nini parce que tobosana te à part kozala oyo biso nyonso toyebi centimètre ya Karine Mokonzi eloko bazali oyo mpe bazalaki na ndenge bakomaki na ndenge tomoni bango sikoyo centimètre na Karine Mokonzi baza bamusicien alors centimètre abandaki carrière na ye ndenge ye moko alobaka ya Karine Mokonzi carrière ne mpe bandi ndenge biso moko tomoni mpe ye ndenge moko alobi sikoyo soki basangani bongo basangani na cadre ya musique na cadre ya ndule to ndenge nini mpo baza na baraison ebele oyo ekotinda basangani na mais pourquoi Karine Mokonzi alobi na biso tozwi tension ya nini tokozwa bon tension alobi vraiment bien bato bazwi tension to vertige mais soki baza na baprojet moko ya bien mpo na musique pourquoi pas bakoyebisa biso pourquoi pas bakoannonce biso parce que eza bonne nouvelle soki bakosala featuring soki bakoyemba ensemble ndenge annonsaki biso ke akosala featuring na Via Wilo bon yembe tokobenge Via Wilo mais nga tokobenge Awilo po toza bagénération moko alors yango wana sikoyo Karine Mokonzi na centimètre babongisi nini sikoyo bato bazala na équipe nationale ba ex bato équipe nationale bazomona ndenge nini bazokanisa ndenge nini na ndenge centimètre abimisa bodio na ndenge apupula Karine Mokonzi na ndenge adegrada Karine Mokonzi bato équipe nationale ba ex équipe nationale bakomona ndenge nini na ndenge babenga centimètre mwana mapa babenga centimètre mwana boulangerie babenga centimètre bakombo ebelebele ya poto atambolaka na bracelet babenga ye bakombo oyo kutu mosusu mwai na tanga eza te sikoyo bato nyonso bayamba centimètre na ntango bazwi centimètre sikoyo mwana ya mokonzi mwana koko ya mokonzi famille ya bato ya mbongo voire même centimètre aza na lupango na Montfleury ekangama pembeni na oyo ya ye moko Jibe Mpiana ndenge baprésente yango na Gloire Olangi sikoyo ba Gloire Olangi bakoloba nini émission nini bakosala bafifi siwa bakoloba nini émission nini bakosala bagrâce mbisi bakoloba nini émission nini bakosala ba grâce temo bakoloba nini émission nini bakosala bakulodi ya suka Simbelengi émission nini bakosala Juvenal Kibala akoloba nini ye moko sikoyo yaya na ye moko serne Miriam Mokonzi White akosala biso live nini mpona makambo en tout cas makambo ezali kitoko mokili oyo en tout cas eza vraiment elengi na ndenge bakosakana te pananga en tout cas na bwakeli bango kaka fleur na ndenge baye kobakisa épisode mosusu ya kitoko
na kati ya monde internet, na kati ya monde d'émotion, na kati ya monde barando, et na kati ya monde ya kopupula. Oyo bakopupula, en tout cas, bozangisa kopupula te. Oyo bakokumisa, en tout cas, bozangisa kokumisa te. Oyo pe bakolanda, bakozwa attention, bozwa attention pour vite, et loko attention, bakomoteka nango partout. Mais kokende na hôpital te, kotaka na site mosusu, ekokalme yo. Yango wana Karine Mokonzi ndenge baza wana likambo nini baya nango. Yango wana nga nazali kaka ti na kokutana na bango to ata na kokutana na bango te, mais na koyeba makambo oyo ezoleka pembeni ya Karine Mokonzi pe na sentiment, parce que sinayebisaki bino nazali nsima ya bakarine Mokonzi na kanisa. Soki Karine Mokonzi amoni kaka ndako eza na nsima na nga, bisika babombaka mosolo, bisika ye mpe ya kozwaka mwa mbongo na ye po eza na kati ya centre-ville, mbala moko ayebi bisika nga nazali. Kaka bino bamisusu nde boyebi te, bato mpe bavandi na mboka oyo basi bayebi bisika nga nazali. Po nyonso neti na miniti oyo bis moko etelemi na se, parce que babis presque nyonso elekaka bisika nga nazali. Boki mongongo ya bis ekei, donc soki ekei mbala moko bayebi bisika nga nazali. Yango wana nazali toujours awa mpona koyeba kotimola makambo nyonso oyo ekangami na nsima ya Karine Mokonzi na sentiment. Bozala calme na koluka nazwela bino ata complet ya makambo, soki complet te ata katikati ou bien badeshe ya makambo ezoleka awa. Bon, nasukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.